Yahweh be so to believe me. Be so. Jacques Chilumba pour une exhortation de 10 minutes. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions partager la parole pendant quelques minutes. C'est qu'il n'est pas facile de prêcher, surtout quand il s'agit d'une personne comme Maman Rose. Maman Rose était membre de notre assemblée Bâtir sur le Roc. Il était responsable adjoint de maman. Il avait aussi en charge l'intercession à l'église. Maman Rose azaki motomoko ya motuya pona biso. Za PTT côté à la matanga na ye parce que azalaki motomoko alingaki nzambe makasi. La nzambe na motema mobimba. Alors naningina citer quelques versets kaka oyo kosunga biso. Po Bible lobi au jour du bonheur réjouis-toi. Moi, j'ai eu diplôme, mariage, c'est pas là. La Bible est le Soso, au jour du malheur, réfléchis. Mokolona Mawa Kanisa. Pour la famille spirituelle, connaissez les dieux de Maman Rose et servez-le avec un cœur dévoué. Et son Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, et l'eau ya motuya, oyo c'est to retenir. De vivre une seule fois, de mourir, après quoi vient le jugement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous allez kosambisa. Ndeko tambola ki na sena mokili, denenge okufutama na kati ya bomo ya libela na libela. Yangwana nazali kolendisa mutu moko na moko azana esika oyo kesengeli oyeba ke modelo za kotambola na sa mokili oza kolona. Po Bible elobi su na Galate boye. On ne se moque pas de Dieu. Ba chola kanzambe te, ba seka kanzambe te. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Oyo loni nde okobuka. Ezate oloni mabe ozo kanisa kokobuka bomo ya seko ezalaka te. Tango oza na se na mokili yeba ke oza moloni. Nyonso oza kosala okobuka kolandana nango. Ndenge topesaki témoignage na butu, Mama Rose uta ayaka na kati na église, ayamba liloba na nzambe akomi kolanda Yesu Kristo kosalela ye, des fois même kokota ba prière elongo na moninga na ye Mama Honorine, oyo aza mokolo ka lokola ye, bakosambela ba 2 jours, 3 jours, des fois même en jeune kana kwa na bité bosambela ya pamba bo gêner lisusu te. Albi papa nazalaki na kati ya enseignement lokuta na eko découvrir vérité na retard nazo sala nyonso pona récupérer batant na perdraki na maté ya lokuta. Alors azaki engagé na musala nzambe, azaki engagé azo sa makambo ebele, azako ko attaché na nzambe. Atata maladie bandi azo sambela ga nzambe na yebi okobiki sanga cheli elika. Mareke maladie memi eti musika, mais jamais atikala kuwanga na kondima na ye. Tala nzambe te akoko pesa reketa azole na kutu po di bolingo sala ekozala trop tard. Tango zana na pema de tango esengeli opesa bomo na yo na ye. Heureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur, car ils seront peu mobikis. Ndako pema na misala na ye. Mais soki moto abane otambola na lokuta na moyibi na makambo nyonso ya mabe obino moyebi azo salela nzambe te alingi losambo te akufi akokende na lieu de tourment. Yango na Bible epesi biso exemple Yesu ye moko alobaki ezalaki na bato mibale na se ya mokili mozwi ya mabe na mobola ayebaki nzambe. Bongo ni diplôme akozala te. Alors Bible elobi c'était un mauvais riche. Pona nini nyonso abandeko ya masa ni mon âme repose-toi en paix, mon âme tu as beaucoup de bien.
abande kosalela nzambe te nde mabe na ye wana alingi kozala yesu lokola mokonzi mpe mobikisi mpe kozala na misala ya malamu kotya liloba nzambe na mosala. Sa parole, tu passeras ton temps dans le lieu de tourment. C'est pourquoi Bible elobi ntango bakufi yesu alobi bango nyonso mibale. Donc lieu de tourment ezalaka après liwa. C'est pourquoi nalobi c'est bien de dire que non. Mais soki oza na misala mabe otambolaka mabe osalaka mabe otosaka liloba nzambe. Mon fils, je m'en vais par les chemins de toute la terre. Mobikisi mpo mokolo kokufa opema. Parce que repose en paix, et ça a sauté. Le mauvais riche, malgré son argent, il n'a pas reposé en paix, il était dans les lieux de tourment. Bible lobby, tant bazalaki na l'au-delà, riche wana zaki na posama, yazo souffrir dans lieu de tourment. Abengi a lobby, Abraham, yebisa Lazare, azonga na mokili. Ayebisa bande konangake, bandi mela yesu balanda lobanzam. Baza na misala malamu po balandanga na isika o ya pasité. Deka visita kalola. Alors nazaki na taxi et buti et sali mo bambule délai. Alors debe toté akala matanga bo. Kozwango lokola divertissement te. Mama Rosa Bemi biso nyonso tokoleka wana. Soki ongi ko reposer en paix. Toza kolobela yete tozobela bato baza na paix. Pona nini biso pe. Comme le modérateur vient de le dire, le temps nous est vraiment imparti. Je me permets en ce moment de faire une petite biographie de cette bonne femme. Cette bonne femme que nous pleurons aujourd'hui est la fille de M. Mukendi Jean et de Tumba Marthe. Elle est née à Luebo, Kasaï oriental, le 28 octobre 1953. Elle est cinquième d'une famille de 8 enfants. Elle a fait ses écoles primaires à l'école des protestants d'Indjili quartier 2 et l'école secondaire au lycée Matongé de Kala. Coupe et couture. Donc elle était couturière de profession. En dehors de ça, elle était mariée à Boussoumou Jacob, qui fut notre père. Et cette union est sortie 4 garçons. En dehors de ça, cette bonne femme a passé toute sa vie dans l'œuvre de Dieu. Je me rappelle, on était encore tout petit. Elle nous a menés dans les réunions de folk gospel. La première fois où je suis arrivé à Litigombe, je me suis souvenu, j'ai dit, j'ai déjà été à cet endroit. Et Dieu m'a fait grâce de reconnaître c'est pourquoi j'étais venu faire. Et je me suis même rappelé ce jour-là qu'elle m'avait porté au cou. Ça veut dire que cette femme a passé toute sa vie dans l'œuvre de Dieu. Alors pendant qu'on s'est dérangé pour qu'elle mange, après 2 semaines, elle ne voulait pas manger. Assis-toi là. Pendant que je ne mangeais pas, j'étais en jeûne. J'ai prié pour vous. Ça m'avait vraiment étonné. Au moment où on était en train de nous battre, de nous déranger, pourquoi tu ne manges pas? Elle m'a dit, j'étais en jeûne. Assis-toi là, j'ai à te parler. Alors, je savais que peut-être elle allait me dire ces dernières paroles. Parce qu'elle était vraiment souffrante. Alors, je faisais tout pour éviter. Alors un jour, elle m'a dit, assis-toi là, j'ai à te parler. Elle m'a dit, je sais que tu es en train de fuir, mais cette journée finira par arriver. Et si tu rates cette occasion,
Le jour où je mourrai, je ne parlerai pas. Quand on m'a appelé, je suis arrivé, elle était vraiment dans le coma. Et quand j'ai dit, maman, on va prier, j'ai vu ses yeux bouger vers moi. Et on a prié. Jusqu'à ce qu'on l'a amenée à l'hôpital et elle a rendu là. Je garde de bons souvenirs de cette bonne femme. Je n'ai jamais vu ma mère se chamailler avec quelqu'un. Et toute ma vie. Même quand il nous donnait des conseils. Au moment où nous parfois nous pensions que c'est nous qui avions raison. Comme chez nous les Balouba on dit, moi na tumutani là, l'homme a une du. Donc elle est là, elle est en train de te regarder. Mais pendant ce temps-là, au moment où toi tu dis que non, ce n'est pas toi qui as raison, ou tu penses que c'est toi qui as raison, ma mère nous demandait pardon. Banabay, Fila et Moussa. Même quand elle a raison, elle nous demandait toujours pardon. Le faire en ordre. Peut-être que vous avez une délégation, mais nous allons juste vous demander d'envoyer la personne qui a la gerbe et de s'avancer pour la déposer. Vouloir envoyer quelqu'un pour la déposer. Madame Keba. Yes.
Il est demandé à tout cadre, tout personnel du ministère des Affaires étrangères de ne pas monter dedans et de laisser. Demander d'accorder 5 minutes au grand frère de Maman Rose, Noko Simon, qui veut.
yango tokomisi yo tonetoli yo yawe na tiki nyonso ezoleka na nsima na kombo na maboko na yo na tiki nyonso Nzambe topamboli yo mpona bolamu na yo tuye po apema Nzambe tozongisi tenir nyonso ya malamu ezalaki kati na ye biso pe tosalela yango wana totiki nyonso na maboko na yo Nzambe topamboli kokunda oyo topamboli pe kozonga na biso zala na biso accompagner biso na nyonso mpona lokumu ya kombo na yo Nzambe yo nde mobondisi ya mitema Nzambe yo nde obikisaka mitema ezoki Nzambe konsole ezala bana ezala bakoko ezala bandeko o Nzambe konsole ezala bandeko ya molimo ezala bandeko osaka mitema bondisa mitema ya moko na biso na kombo na Yesu pa na yo na kombo na Yesu Kristo tobondeli boye pe tolobi amen. Amen. Ok, tozongisi maloba na bandeko ya famille comme ça ils peuvent dire un mot et après ça nde tokoleka na kokunda. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici tous réunis en ce lieu pour la suite de l'acte que vous avez posé et que vous venez de poser en récupérant notre sœur, notre mère, notre grand-mère auprès de vous. Il est pénible, très pénible de parler, surtout qu'en cette année-ci 2022, nous nous retrouvons pour la deuxième fois devant une tombe. Au premier trimestre de cette année, vous nous avez arraché notre sœur bien-aimée, Anne Ngaloula. Vous nous arrachez encore notre sœur, la cinquième de la famille, Rose Ndomba Mwendakani. Bon, et même très bon. Mais ça fait mal dans la chair. Nous avons vécu et nous avons mangé, nous avons rigolé, nous vous avons loué. C'est très très difficile car les mots, la suite de tout ce qui nous a été appris depuis longtemps. Critiquer quelqu'un, ce qu'on appelle en lingala kotonga, je n'ai jamais entendu cette Rose ici critiquer quelqu'un ou bien faire ceci ou bien cela. Elle était toujours pour la paix. Elle militait pour la paix. J'ai difficile à trouver les mots qui conviennent parce que certains, a dit un philosophe, la vie humaine ressemble à un chemin dont l'issue est un précipice horrible auquel personne ne peut s'échapper. Et sur ce chemin, il faut avancer. Sanjola.
Nous te bénissons, bénis notre chemin de retour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jambe yangu.